nga pona nga na bisana no vie de loin Charlie Nungi. La santé n'a pas de prix. Donc voilà, il faut respecter mes médecins. Médecins soit bien que non, permis sans auto. Et mon vivant. Exemple bête merci vraiment d'avoir idée aujourd'hui. On est ensemble. Moment où vie de Laza, c'est un moment que ok, tu précipité, ou tu as l'effort de façon que ndeko azala azo a rétablir, azanenga salaka, a la bonne mine. Parce que vie de là a CP sabatonio so. Même dans ma tournage na azane roguete, c'est un grand. Matanga ya vie mondori, eza moi na ba problème mike, ça dit quoi? Chango balingi bale la vie mondori kaka na chango. Ba artiste comédien ba sengaki na gouverneur ba sengaki tolela na martyr mutakufi alors to kundae tezo umela boye poni position malonga na ozate koto azui mongo o azui mongo 5 000 $ pesa qui quelques comédiens mo bayaki wana basengi mbongo ngona no basolo na bango bazui mbongo basimi na mabongo ndenga na information bazui bapesi maman Yvette défunte $1000 bapesi ndeko mondeki pour na représenter la famille $1500 bapesi groupe $500 associé ba comédien na bazui $2000 ndeto yokaki o mbongo yaki pour na maman veuve no kamone ba et j'ai peut deuxième même comédien Njili na ba vie muso Njili o baza ba pire batamde ba sepele na ngote. Abonnez-vous massivement à Wandé Source qui tape dans le terrain à récolter vos informations et à vrai s'il vous plaît. Donc Total Africa Info Africa Bimaka Info Africa Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour à tout le monde, là vous êtes branchés partout dans le monde sur Afrique Info, votre messager à mon pays, de Gloria Olagné. Nous sommes dans la commune de Limete, quartier. Excellent, fidèle internaute, merci de renouveler votre confiance et fidélité sur www.africainfo.net. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai, toujours présents et bien sûr très activés, bien sûr, pour nous soutenir. Nous sommes très heureux, mais un peu malheureux, parce qu'il y a des sujets qu'on va débattre aujourd'hui avec mon invité. Il s'agit donc d'un cas de maladie, mais aussi d'un cas de décès que vous connaissez très bien. Là, nous parlons des deux grands artistes comédiens. Donc il s'agit de Charlie Nungi Videloin, qui est toujours souffrant jusqu'à aujourd'hui, mais aussi la disparition de monsieur Roger Vika dit Mundweri. Donc ensemble avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons discuter sur ça, mais je vous bien sûr rassure que restez vraiment branchés et scotchés, parce que vous aurez plusieurs détails par rapport à nos sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Mon invité, il s'appelle bien sûr Monsieur Fiston Nzuiki Batista, donc ça fait très longtemps à l'écart en Afrique Info, mais l'autre aujourd'hui quand même chance on va surprendre. On a lié à répétition, bon, on est déjà artiste et bazawana habillé en uniforme, mais voilà, il est mon président à cette occasion. Tout le monde la marambo, n'engeza okenda, ba solution zanini, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis est-ce que l'artiste va toujours ensemble, d'un côté ba liembongo ya matanga. Alors nous sommes au encore le concernant bien sûr Bastijina Lobby Awa. Président Baptiste, bonjour. Ouais, bonjour Frank Stemai. Nicolas Belé. Ah Fiston pleurant. Non, ouais. Toujours plaisir. Comment on a ça là toujours bien. Toujours. Ouais. Ouais, donc voilà, donc Naza na Ngolo Nzambe. Nabi que yo pose bien. Ah ouais. Mais le deuxième prédicateur. Toujours on est ensemble donc bika ba boulot. Mais boza mutama bebele ba Dubaï, ba Turquie, ba Europe. Tous mes sanara malais mais Europe n'est donc côté. Non mais Europe n'est rien. Ben ouais, bon c'est pas grave hein. Baton bon
biso do précipitara pe tante ba batika sentinelle te ngala sentinelle te oh batika okengela ki sasa oh chance qu'à faire moi Dubaï aussi on peut comme Lili moi Dubaï qu'a vite fait bah mais mieux peut comme même rien merci maman Olive Lembe pensé que na artiste ba sara musala bango bien asala que dos ndenge do sengaka pe na maman ke nde to lelaka na ba émission ke do ra posa do sala film ezala soki ndenge nini toujours chance 23 artistes tokenda Dubaï grâce à maman Olive Lembe, maman ni maman. En tout cas, merci maman. Nabi que ba surprise ça. Bana ba c'est belé. Donc chance dans mon so. Tam soupe na ko zo nga be de soupe na ko ke pe Europe grâce na. Mais et c'est on a ça pour la kenda na ndenga cadre musala. Très bien. Mais avant de continuer la session lobby Awa Batista n'tala que pas frère na ngai ba Fossette. Anel ka ba Fossette. André moi makambo na bino ici la raté ba tiraillement ba koswana ezaka problème nini parce que ba telegela bango tant bo sala na ta kopo yo bo sepelisa ba tout certes na ba musala bo sala ya malamu mais entre bino na kati ya corporation ba artiste comédien pourquoi ba tiraillement ici la raté pour ni koswana ici la raté Fiston Batista bon ngalo ba ça par rapport à l'éducation mutumuta na éducation na ye ana façon na ye au vivre ana façon na ndenge a passer na vie na ye que pour que liboso faut tant soit chrétien mutu aluga beza nde to mo benga mais Batista za bongo te ngaka musana ngamte sala kina mata so na sali bien quoi so na sali bien ba fanatique ba beti bravo so pe na sali mabe comme eza musala nga eza ba fanatique pe ba critiquer ka non bongisa côté au sala bo et puis na au sala kana ka bango pour évoluer ba biloko wana et bien ngo mais pour répondre qui te na meka ko éclaircir na ba fanatique na ngai na o répondre ndeko na ngati hein na o répondre ndeko na ngana te na yika pona ndeko na ngana na raso tanga kombo de parce que bah non comment système mota waze quoi distance kara donc mais est-ce que le roni ne peut pas marabino tina ba terrain wana même côté en combo complexe envier orgueilleux mutana poto yana kisasa et bon que kisasa na poto saine nga kisasa mais arabien hein et puis nga na mutama matolo te toi ndenge mote ko sa kisasa tege kisasa mbogati ya capitale mboga RDC mboga ma RDC et leur équipe ma mboga makasi donc on a vivre na RDC na poser jamoka ke o asaki soki muna nini boy kuna o bazo lukaye soki na songolo pakala soki ma trop na bwana ngo kota trop parce que on va indela yo pas oza nga répondre tous les cannabis il y a pas de problème c'est mai ngana ya na kulutu wana leki donc on a repesa makamune en plein te et belé peut s'appeler te na meka ko répondre ah oui on a ba commentaire ouais belé ba ki va s'appeler et belé ba s'appeler na pièce na ye ndenga jouer ki théâtre na ye ba kota ki na émotion na ye ba zo appel ndenge ba zoaka nga na banga nzambe na banga nzala na l'état respect na ba fanatique alors on a comprendre ndenge na ye a comprendre ndenge na ye o yebinga bien na robeta masolo te ne to bandaka bato ya biso baza ebele ba yebi ba kama kutu ba regreta nga bato bokola na bango na lemba ebele ba regreta nga kuna na famille ya pauvreté solo tanga no ba identité ba koma ba famille ndenge za na mboko ta famille boy vous sentez que famille nzuki et famille mo ya respect famille Bicento et famille mo ya respect donc moi do tanga maman ebele te ko tangela nga soki to ebani bien tebani o collaborer donc et bien avec Fiston alobara trotter so Fiston lobby c'est que batumboli bozaka mo parenthèse hein yango penate to yela ah wana mo pa zaka mo parenthèse Fiston Batista pour mo kotana mo profondeur et yaola musu ba pota musu se kawaki nango c'est pas intéressant mais Fiston Batista tonto yeba nanu lelo to somona ba plateforme et moi belé ou ça c'est artiste monsieur a dirigé par d'abord oyebani makasi ils ont ANTPC ANTPC dirigé par papa Masumo de Brandé monsieur pèse la il y a papa sous maman Los Angeles
T'es un monsieur Zayte, tout ça à NTP7. Quand il y a un autre ébi. Mais je ne sais pas où est. On a tout apprendre. En tout cas, on a bien monté. Bon, ce qu'on dit, vous avez un NTPC. Malheureusement, mon est comme bien. Pourquoi vous avez justement? Plusieurs fois, on a force à monter à Kendesika boy. Nga moko soki conscience tangi senge non na kene kuna na zwa kimia na tala boyza boy na okenda na ngai mais non ne frappe nga te kena kende kuna et donc on y reproche na ANTPC baza organisé te baza organisé eza na bien mais nga linga no ministère qui tire na baza no charge na biso wana omoni Dino n'a pas reçu la paix partie na imoko boy a créé soy songolo nini bonaboye pour na ba comédien stati papa ba égaliser ngo tout c'est bon oyo sepela sepeli et ça raté bamsou donc JP Massamba pas ça tokanisa il y a pas ça ni na tokanisa vous comprenez donc tout muta ça ni na et dépend de ce qu'on a artiste monique na rokota et sekabo nga souci na ngazara ministère qui tire ne bam mais quand on charge na biso ba artiste surtout nous les artistes comédiens na Congo na besoin de valeur tu biso do bunda rapport aux valeurs wana donc doit toujours batama boke hein donc so mutabe na mutama boke oyo mais on ça que les départements monnaie les ana ina ils ont formé bateau donc voilà donc toujours banon valeur wana te dans un ministère qui tire ba mekano hôtel ba département ba donc a raison à théâtre mais avant ministère et valoriser bino il faut poser la paix unie il faut poser la ensemble raison pour laquelle l'association nous ça la nitka qui poser la ensemble tant on l'état roya akuta bino vous a déjà kasi mutu nyonso déjà organisé moi là na senga mina non tala mo ministère qui ça dit quoi bango ne baza biso bango ba saka biso dozala ba département na ko songola salibo salibo munyo sa lugara amono wa ligablo na ye que les façons que on teka mo bilo na mo boye azo mongo na ye moi musala nga sela nga nani yo zo otana yo sabo sabo que pas so bi na bi ke na ba ke ba sala rien na buki lokuta mais batala mi avantage na bango OK parce que bunda rappelle que non kuna to kufeli to salibo e balande la rappelle makambo mais au moins que bazotala plus que ba poche na bango ozomona mais ministère qui tire en la tête que au songolo au ba poche et ça peut soy mutakufi au monde appelle président masum de frappe on a que non biso to ebiate mais aza membre ya biso te ya NTPC mais to bossa que aza artiste ya ça ba œuvre belé au pétam suzugue et c'est ça bateau et te pe bateau ligne na sur une question Fiston Nzuki Baptiste parce que na annonce na lobiango quand il y a monsieur Charlie Nungi Fidèle et Oumeli en tout cas chaque jour sur Facebook chaque jour tout le monde a surtout on a besoin de diaspora nous avons pas la bango parce que vraiment un souci à l'artiste dans le Congo mais on dirait binomo en interne binomo artiste besoin de normal bato ba mona ba photo ne circuler bato publier ba toujours encourager ba ngote mais toujours mona état mutu ndenge se dégrader malembe mais bino ko ba ndeko na ye ba collègue na ye bozo tourner na ye bo benga ba nzonzi bozo la na ye sans pour autant pour se rendre compte que mes frères na biso c'est vrai nzambe bazo pesa toujours makasi mais état na ye ndeko mona to bunda na nous azo ba soin approprié pourquoi entre bino bolingo na to ba initiative modèle on ezala te ke utera na bata poto merci Stemai, on tombait vraiment bien. Question très kitoko. Merci. Nga ponanga na ebisana no vidéo Charlie Nungi. Wana pangi na ngai. Na ebisere bare la santé n'a pas de prix. Donc voilà, il faut respecter mes médecins. Médecins soit bino que non. Pemi Sanzoto. Et voilà, Charlie Vidéloin aza responsable. O azana bana, o azana famille batala raye. Soy pas le là tiki contourner eza passé.
Ça dit quoi? Il y a moins dans zone que ministère de la culture. Bota la ba œuvre au Nyonso Charlie au Asala nenga s'appelle ça Batu monde entier. Soki ba piraterie ça l'a répété. Soki ba nous reconnaître ba artiste ba par ba œuvre na bango. C'est que dans le côté ça moi et l'autre on a biso. Encore pas fan na peut poser, afani na peut calme. Afani a na ba bien nga OK na permis non nous dans un temps. Azo ko rater parce que possibilité a mec pas au fan date. Des fois pas moi ben rappel non micro santé zabete na permis non nzoto. Mais Pia Karara oyo o ata la responsabilité ça nga charge ça nango ezotina ke abima. Mais nga on peut ça rendre qu'on nga conseil que la santé n'a pas de prix. Bandeko o diaspora bazo sunga na to zo appelle moi ya papa lek nanga François Mabaya, le sénateur aux États-Unis. Il y a un numéro de vidéo par rapport à la bateau a vidéo Koufa. Il y a Facebook. Non, vidéo Koufite, vidéo Zabien, sauf que la santé des gens bien. Mais Baptista, il y a un lobby à Bino Kassi. Bandeko bozala kana ibola la kana ibola moka kana i bosala kana musala moko effort ni bino bosala ka po attendre ko lobi ke non faut na tourner ka pona le sabana ndako mais bino moko c'est mai elo ni bosala ka pona ndeko na bino na non mettre nzoto na ngai donc avant na bakilo na osabo ya mabeto malamu conscience na nga na reprocher ngai vidéo c'est un grand dans le monde oyo, il y a comédie. Dans un mouton, tu sais que ça là, il y a black mo boy so indenge. On dit to senga trop na bateau et ça a chopé Sony. Même vous s'organisez. Non, Baptiste, ça doit être $100. Aux années monter même sur vous ça. Vous avez combien vous avez 100 comme moment $100,000 50 000 $100,000 comment on a vous avez belé hein. Bah leader vous a peine que non, vous avez pas possibilité. Oui, c'est moi. Ça il est bien. Il est en gros so pesi na mutu moko boye. Mutu na autant l'intérêt na. Et comme que non faut nga on aller no parti boye pour on a pesa idée. Bon bandana no. Et ça il est bien pesi. Il y aura si peu nous avons comédie pour ton bolingote. So do ça là. Mais tout le monde on parce que on a bino yona za ma souffrance. Il y a dans le dit que vidéo ay barare la santé n'a pas de prix. Donc, amita no santé na a bon sa santé na pour le bas ça la bientôt c'est plan na soso. Ma bon ça pas moyen Baptista. Kasi tout ça on a ba œuvre ça te monde que tout ça biso ba artiste comédien tout ça na et l'autre côté. Quand on attaque yo pardon ça quand on attaque au bagé biso ba comédien ba $500 ou 500 oui na monde ko ba manango bien. Là on sacrifier. Na bi bon on a $100 na ngai. On appelle Gino la paix na $100 na ngai. La validaire, na $100 na ngai. Vous avez combien? Song, na $100 na ngai. Tu as 500. Tu as 500. Tu as malem. Et songa. Tu as on compte pas combien tu as 2000 là. Hein? Tu as commencé à 2000 là. Quand va combien tu as sur la plateforme? John Mangel. Baksa moi 100. 600. Ce qui n'a ni sous dans temps sur Manel. Ah, on vous avez bien Baptista. Migra Malunzi. Azapé réalisateur Oyabike, Abi Mamamon au Nézalaga, et remis 700. Oui, c'est vrai. Topé ça moussona, on va charger là. Atayo. Ngai. Oui. Babo malade. Oh, vous voyez. Oh, mais ça va bien. Bagaboyo, au moins maman, écoute, t'as qui nous donne qui monte ma bé. Qu'on sauve Mouninga. Oh, yo c'est bien, c'est na na vidéo so ndengeni so bato ba molaka e ponga noka déjà ba tongai ye pas so le bambongo belé kuna oh aolia mbongo aolia bambongo belé bazo pesa yo mbongo na ba diaspora obi diaspora zo songati azolia mbongo na ba diaspora kuna belé erbi ko baloko so ki jeune non et j'étais maladie songo no senga ndeko na ba la santé n'a pas de prix entre nous ndenge beti li solo boy to meko s'organiser na nenge ba collègue to solo ga bien ya ido pesenga na meko solo ba collègue to za bien to meka non ko solo na ndeko na biso to ko sa ni pa na Afrique du Sud akata mboka oyo ko ba soin après asobi ke asa uti ba voyage na pe ba pesa Afrique du Sud oui ake nzoto zo senga na bien te
yango ya rabeta sete ke ndeko nanga ameka na opemisa mwa nzoto mais kopemisa nzoto ngo esa koka na lo sunga pour charge pe na sima. Ah oui, voilà. Charge ne leki. Alors tu as une question parce que les gens n'attendent les appels ya frère na yo en solo. Donc on va les groupe mon WhatsApp, ba ko tinga na kati et mon vivant. Ba ko tuna kati pe te nga na sate. Vous êtes eh mon vivant wana maloba nanga. Ah Baptiste. So te pesa nga segama. Eh ça makambo te lo ba ba sérieux. Tala na lo bango ba lebele et mon vivant parce que so mutakufi olo ba bolamu na apa songolo boitala lelo président Mundura Kofi. To koma wana. C'est quoi pas bolamu ba bimisa. Azalaka bien. Ba to lela. Mais là ça qui na bomoyi. Ah non souffrir na ngalie ma awa. Voilà, ba mbongo na bimaki na hotel poni ke ba songa passe et comment mamuke mbongo esenga mbongo. Esenga mbongo. Voilà, ozomona. So là Kofi Ba to ke ne otale kuna ba mbongo ye tout ça. Et mon vivant. Et ça m'a bête en Siluzolo. Merci vraiment d'avoir idée au besoin. Biso doza, on est ensemble. Nous sangisa mbongo po ya ningi bata poto basangisi, bata kini basangisi et kina mboka mutu moko boye. Balongo la Charlie nungi awa kenda fait de cela dans nos besoins. Et ça m'a solo pe de soleil on a les grands producteurs Jinsana. Jinsana, il fallait na lobangoga, il fallait donc voyager. Ngai phénomène et Sobé na vie de loin et zaki fado que par rapport à makambo ya Kestel na Suisse. OK. Alors producteur Jinsana empereur vie de loin ezaki plus ko kende ko fan na Suisse pour balandela santé na ye. OK. Ba idée ba te bele ba ça ba idée wana. Mais ce que nga no senga moment on sala ngonde yangoyo bien to zela te ke o soki ndenge na souhaiter ma bete ke ba ke no pas ku fata mo ndi weza nzambe yende mta pesa ka ipe mta botolaka. Alors et mon vivant moment au vidéo là ça eza moment que OK to ko précipiter o to ko sala l'effort de façon que ndeko azala azo a rétablir azanenga salaka ana bonne mine parce que vidéo là a CP sabatonyo so même dans ma tournage azane orgueillité c'est un grand. C'est sympa. Ce qui peut côté moi idée souki a baxi idée donc on sommes dans tout monde boya. Avec au fond dans la bateau. Donc il est social. On a vraiment dans la société de Ronanga parce que vraiment on est ensemble. D'ailleurs tous en été moi idée moi j'ai une scène de soukande. Idée j'ai sana na habité et souga sur l'anzela na habité. Mais non tout le phénomène poème to azaki en tête c'est quoi donc non mais là tout n'est pas sûr que ça n'est qu'un parce que biso dans la gare tu peux ça va passer par mon mieux sur dans la gare mo tu le qui va passer au Kenya oui bah dis tu peux ça dans la gare mo empereur nabi asa kin to kutana pe na pesa mo da to nabi empereur asa kin to kutana jinsana to megano développer soki ata biso do kendete on a vu de loin moi vidéo là a kende vraiment pour la santé na eza bien. Ah, une très bonne chose alors Bandeko, je pense que Zali actualité oyo ils ont dérangé surtout mingi diaspora na continue remercier bino pour na souci besoin pour artiste na biso mboka artiste monene ouais c'est pour ça biso il est grand temps ROND faut mobiliser ba moyens ROND faut sangisa ba énergie pour que tout sauver bien sûr vie de loin azong la santé est normale et ça la bien tout ça ça demande des moyens Koloba c'est bien ah mawa c'est bien mais il faut qu'on agir positivement pour que nous soyons les Kamalamu. Alors voilà pourquoi je pense également mon vieux OUP Azan a souci vie de loin Baptiste je pense vous comprenez c'est un artiste OUP qui ça il faut compter na bango to contrander na bango et on te ko lukaye a on a place à Moussala to meka un peu kosorana et José Moulumba le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham motema béni Barcelone Ipenda maman na heaven hein bambote belé sika ozali donc je pense que c'est mal on s'en appelle à docteur chef parce que na yoka ngo mais on a raté na yoka pas na yo ah nga loka docteur chef on a raté siko senga beaucoup d'années parce que ya ça asa social te faut luka bato bazo mona na quand même bon mutu mona raté bo sengende mais kasi wili kaimbe mutu na oti wili kaimbe vrai ah vrai mutu na yo kasi bon faut sengende wili kaimbe kasi c'est mai wili kaimbe mutu na yo so beti masolo na pe et pas docteur chef babi ya mutazo sunga ah bon loba yo comme artiste docteur chef
babi omona na raté mutu mo so akosa biso abigeye so dobi ah mutonga ki mukieta muke sur mutonga discuter abi bon il pour bon na na docteur je fona sani naza munene naza siga naka bilo mbongo babi omona na raté mais ba dona yo esala maga en tout cas vrai Willy Kaimbe message na bigeye comme la yo sunga biso ba artiste comédien to boto to les la source parce que liozo take biso ba artiste c'est trop tout ça pour ça liwana et que nous avons maï bomba mbisi ah to bateke que nebo pour monsieur musa bige liwa et que bisika bikaba bayo oh so bilo kibango et que pas musicien ba et que nous avons maï bomba taba mbisi ah voilà bon tu as besoin mbisi on va vivant pour elle parce Nzamba kangana ka mpepango mwandambo. Ah voilà. Et comme ça la biso bien alors non le kito pesa ki bombo te belé avant na beta saison mususu. Non le kito. Non le kito. Oui bien. Oh. Mr. Uptown never give up. Non le kito. Des fois tu. On est là. Alors sikoyo et là vous souhaite déranger bato fiston Batista. Ezali kambo toza koyoka na liwa ya Mundori. Ba comédien to yebité bon. Izanini oyo ezolanda bino on ne sait pas parce que Mundori to monde to mundani awa sincèrement na fait tchara Congo pour je me suis tchara na voiture na ngato keti to baluki à côté cyber betisi mikanda ko tsaba konze malheureusement et comme il est trop tard pardon Vieux Mundori tiki biso déjà les loyers mo pas souffrant on embête hôpital tchara Congo yemo dans la bino ba bela awa na ngirengire awa oh là là soboki on a okuta na ye a vraiment souffrant. Attaque même AVC donc Nzamba Sunga qui je pense que peut se rétablir les Kambouya Matanga il pas la monde les andengé tout le monde banzembo boyembi mais vrai programme toi ba gozoate et programme les andengé en tout cas venanga Tchara Congo la chodara bonne genzo Nzamba Sunga abi mawanayo aux allons pour la biso artiste nabi que aux honoraires à guérison dans Nzambe Oamawa Amonayo matanga ya Vieux Mundori eza moi na ba problème mike ça dit quoi Tchango balingi balela Vieux Mundori kaka na Tchango oh voilà ba artiste comédien ba sengaki na gouverneur ba sengaki tolela na martyr. Ah, stade de martyr. La stade de martyr. Alors, bon famille bana maloba vraiment mingité. Bazota là biso. Parce que Vieux Mundori c'est un grand azaba fanatique belé. Ma belé n'est pas ya Tchango balinga balele na Tchango. L'artiste c'est pas bino Tchango par rapport à moi makambo belé les kaki balingi non comme baboyeta martyr bachangota na Fikine. Dans les problèmes de ça nango il y a un petit second programme ensuite dans le journal information bien noté. Tout à l'heure nous avons Chomanga la zawa Chomanga scénariste nanga il y a mon Tchango. OK. Parce que nous avons information. Ouais, Chomanga. Ouais. A mieux placé vraiment et expliquer makambo vraiment. Mais tout ça n'a pas passé. Alors, autre chose comme Mbongo, Banini, 5 000 $, moi, je ne pas première dame honoraire. Maman Olive, 5 000 et quoi, il m'a beaucoup. Si, maman. Mais artiste, c'est bon, femme tirée à 1500. Quelque part, peut besoin à moi cœur. Au moins, c'est comme maman, on a besoin de côté à Sego. Naba, Lingomba, Baninga Moboé. Papa, je m'en ai dit Sego. Quand Lingomba Moboé, il y a Batouana parce que moni. Tout ça on par amour. Tout ça on te pour le amour dans son poche. Vous comprenez? Tout ça on par amour ne zalaga vraiment bien. Ce moment mutuna mutakufi. Alors to kundae tezo me la boye poni position malonga na zate. Koto azumongo, azumongo. Donc ata so oyena mbongo. Lokole kwena mbongo na yo faut katana. Azomona mabe. Azobo saga na famille na pas sa famille na ye. Bon, côté vraiment, là, on m'a bête vraiment épinglé vraiment là, tu mais ça, John Mangel, ça, John Mangel micro, on a micro mususu. Bon, tout cas, on a Oangai, et ça va bien. Attends, on a Oangai. Ah, ok, pas de souci. John Mangel,
Joe Mangele comme ça tu as le micro. Il ça là bien. Non, leader yo vend là c'est normal, on va une fois ça. Joe Mangele micro. Joe Mangele, bonjour. Bonjour. Moussala Kito quoi? Ezangolo Nzambe. On va appeler ça bien, tout ça. Bon, moni, mon amour na grâce na épée donaye. Sans comprendre donayo, ils bien. Ngai, tant que préservatif ça bas scénariste, na naza ma scénariste n'est pas na signer contrat na iba ba on te na devant lelo, tout travail na contrat. Na contrat né à 5 ans renouvelable. Et belle boule. Ils ont contrat. Il y a 5 ans renouvelables. Alors, Joe Mangele Soto Bengio, ils ont pour la précision par rapport à Sangama, au temps Mboka, disparition à Papa Nabiso Roger Vika Mundori. Au groupe, c'est la précision comme on voit dans Njili, épouse artiste, Nachango, pardon, épouse artiste, Bana Poto Bautalayo, Mokilum Bezolandayo. Précisément, le programme. Il y a des obsèques pour me donner des endroits. Bon, justement, pour nous côté de déterminer nos banners au Liboso, président Mundori Akufaki, Sangoyaki en tout cas, si nous sommes dérangés, qu'on peut être un grand démon. Nachango te reconnaîtrait que tant que Baba à Chango et tant que maréchal à Chango, encadré par te belé. Tant que Sangoyaki que ça se passe, Timamno c'est ça, mais comment que Barigno Bandosa Masiko Bay Bandeni Tosa Poto Kundaye. Pendant que réunion ezaki na VV Santerre, pendant réunion moko na biso ba comédien président Saïsaï azwaki malobabi que non gouverneur Gentini Ngobila a eu des décisions que yemoko à prendre en charge dans gouvernement provincial et en charge nango. Donc ndé ba comédien ba sepela nango. Alors si ko ba que mamnu c'est ça malam. Problème c'est komaki baluka date au corps et bima na date enterrement et puis na lié ba olelelaye. OK. Bana Chango décidé que pour na bango basengi ba lela na Chango na terrasse Sainte-Thérèse parce que ça terrain na je pense que na ville Kinshasa mobimba terrain mne lokola terrain nezati terrain na Chango ba lela kuna. Alors eko ça que pas ba mso proposer que stade de Marty ti ba négociation ba peut-être le terrain net ezata na fiki mais ba na Chango habité biso ba leader na biso ba star na biso bateau to pesa valer ba lela na mabele na biso. Tiens dernier minute ba décider que ezana Chango na terrasse Sainte-Thérèse. Mais comme que des jours passés, toute information non réunion fait salama l'artiste l'association d'artistes belé na artiste msubo baza ba grand ba amekana coup de sa famille na bana Chango ba sanga na ba aider ezata na foire ba pousser ba raison moni embouteillage mais comme na debono moana que bon ba ça soki ba soto ba soni non ba zolo ba na ba so de moto moment belé abi que mais wana pesa raison te ba c'est que pour terra Chango za terra munene et pour za mabele na ye ba destin na Chango mais dernier mitato ka soso non ba bi foire. Pas de réunion à lobby na souka, babi que non, baba na Chango va décider kaka ezana na Chango. Ezana ngate besoin imposer mais vraiment na place eza terrain munene. Ba mso bazo bona ba bobo ya Chango po anini, o insécurité Chango insécurité zate. Ba pese exemple, un grand ya musique akufaki, Pepe Bipoli. Ba lelaki na terrain Bouddha, wa eza terrain Moké. Na tango wana gouverneur zaki André Mbuta yaki président assemblée nationale zaki Obemina ko yaki sécurité zalaki donc ordre zaki bato zaki bien donc kotani loko ya mobule za nangote et s'il te plaît ça munene so bo le longo na terra Chango za pe mabete so pe le na fiki neza mabete mais et senga ka ba yoka na po ko zate ba wela na bamso ba sepete donc si comme ils ont bloqué jusqu'à le bando bloqué jusqu'à maintenant na dernière minute avant na ya boye ba singa ke ba décider kana terra Sainte-Thérèse na Chango na terra Sainte-Thérèse ni na yoki décision suka bazo yango alors ba rumeur tozo ka wana ils ont ba rumeur tout ça peine vrai que bon bambongo ezoya kapona kosunga la veuve na ba orphelin ou encore bato bazoya na kokabola na matanga ezo comme kokabwa na morceau na ba artiste comédien. OK, c'est vrai bazo sunga. Je suis très content. D'abord, merci beaucoup à Maman Olive. On a bien la meilleure possible le Boko Nzambe. En tout cas, nous avons assisté Maman Yvette Mboko. Moi, c'est président de Maman Yvette Mboko na bana, néo talabango. Ayaki, na surprise à Batunios.
tant cortège ezokota ngazali libanda njili ba petit frère bazé makada ba moni ke cortège ah ministre moi qui était ande ba otonga mabulo côté c'est comment vous mais ba mona cortège ba jibata la na quartier neuf ba ganga maman olive donc ningi c'est njili fort ya on peut ça que elle la musa susu ba to ba comprendre que mundora kufaki ezo singa ke mama ve vatikala ki po ba tumi ba bossa na mi ba mama ve tant ba kufa vatikala so ba kundika ka ba bossa ni mama na bana o biso pona vie na biso mundore président mundore bezo ba bossa na mama evete pour moi d'abord ça mo Christ mo mama ko o ba benga kaza vraiment na kera mo motema ba mama aza vraiment motema ba mama na nzambe penza pese kimia mama yaki mama Olive à ça qui geste ba balbe ba monter belé ba gazaki $5,000 après ça ba carton ya soso ba carte ba sac ya loso ba sachet sucre ba boîte milika minene et puis deuxième juste mon soso jeep mo yaki soso dans nouvelle sur ba carton ya soso yaki bloga yaki wana pona kosunga mais toyoki ke $5,000 ba pesa ki quelques comédiens mo ba yaki wana ba sengi mbongo ngona basololi na bango bazwi mbongo basimi na mabongo ndenge na zoki information bazwi bapesi mama Yvette défunte $1,000 bapesi ndeko mondeki pour na représenter famille $1,500 bapesi groupe $500 association ba comédien na bazwi $2,000 ndeto yokaki o mbongo yaki pour na mama veuve mais comme on dit ba et c'est peut-être deuxième même comédien njili na ba vie muso njili o baza ba pire batamde ba sepele na ngote après to ka susu gouverneur a bengisaki bango en tout cas nzamba pambola au gouverneur jetini ngobela nzamba pambola artosaki a bengisaki bango insiste kalbaki nazana besoin mambo moka famille Mundwera zala moi c'est Mundwera zala moka ba ya délégué groupe Mundwera zala na délégation ya ba comédien bakende bakendaki ba isola qui vie gao étant que représentant groupe mais ba isola qui étant ba ke ba komikuna les ba komikuna gouverneur peut tant que papa le non na kobimisa mbongo te so vie gawa zaate nde ba obenga vie gawa ko benga vie gawa abime bo isola ki ngai bondeni siko bona ti vie gawa ko koma lera ko koma to yo ka ba pesa ki $10,000 peut sous marmo ya ki sous ya ko kata kata muso ote $10,000 comédie mo simba ki on va boire ki ba ko kata kata to solo maso ba ki so sai présent sai de simba ko na pa mona ki ke ba yiba ngo ya na souci ke des fentes à la bière ya simba ki on na makambo leka ba muso be non tant ba bima ki kaka pour les associations le bino $5,000 moi za no pas foutre ba facture ya ne ba ki ba foutre ba facture ya ngalema et pourtant gouverneur a zo ki nyo sans charge de discussion comme mbongo de ça qui mbongo mon été très cas sur 5 missions ndambo na ba que non réunion mo ko sama na njili dimanche ba que donc réunion ça mi pour ba mbongo nyo sone zonga pour zonga na famille mère azo tire président Mundweri atiki le pangote bat bazo bono bat baku fara po banda kana so organiser ndenge ni ba œuvre na biso ba droit d'auteur to lia kangote bino mo so biloko botela biso na TV bo fele bo tela biso na TV bo fele bo sala biloko na biso fele sponsor zati so zo mbongo ni na osomba lo pango zo mbongo ni na osomba voiture oso entre biso zo ba œuvre na ye ba droit d'auteur ezate elo nde yangwana nde siko singa ke moi biloko ni ngozala ngoso matam so mama Yvette aso matam demi parcelle des souvenirs moi tika na bana o batunyo so ba sepela matam ba kati mbongo ngo et ça a bien été. On a colère, ma casse pour la point. En exemple, ma colère, ma casse. Que ce matin, on a Sainte-Thérèse, na terrain Sainte-Thérèse. La comédie, vraiment en sécurité. Non, la comédie, on a la sécurité. Ne pas cause un problème de soupçonner pour un bon ngani. Pour bon ngani, yaki pour un ngani. Je suis go, n'était Fisto Baptiste, naza président Baptiste. Il m'a mon bon ngani biné autour de il y a un problème. Au bas au bang, on est bon, bas les concernés. Bon bon pour nani. C'est ça. Pour bon pour na veuve, na bana, bon bon pour nani. C'est ça le problème. Alors en conclusion, jusque-là, programme P nous va fixer. Programme est que corps réseau ma vendredi oyo. OK. Réseau ma vendredi parce qu'on a samedi na terrain à Sainte-Thérèse. Au bingo va terrain 6 terrain Sainte-Thérèse. Réseau ma vendredi parce qu'on a samedi. Entraînement na nécropole quand même. Na nécropole pour avec le gouvernement dans une charge dans ben nécropole. Et pour nous qui paraît bralima zo pesa podium na ba instrument. Des a on a terrain 6. Ça c'est bien ça. Alors pour tout succès na yo en tant qu'artiste au Kolobani pour Marambo ni zolo ba maloba moto ya ba artiste comédien. Bon, maman zolo ba na su saga Bible zo ba otolo na ngoto robuka. Lelo président Mundweri akufi atiki mwasi na bana. Mamba lisungi bazo pese bazo ngaba kata. Yo pe mukolo yo ko mato na yo. Tant mwasi na bana ba otika tant lisungi ba bolinga ba kata. Est-ce que ce que vous voyez ba makambo zo le kana mokili pe so za lo sepela nango. Na ndimite mta sepela nango. O souci zaki musala ya salaki.
ate futaki na vivant boye te tanga kufi tanga bazo aider que moi sina bana ba se plaquer non ata papa le laza tata le bana ngazate quand même toujours le pango toujours ma possibilité auto vivre nango poti bana ba kola bana bazo tanga te moko auto za diplôme de l'année passée ba msufu za diplôme d'état mais ce qu'on a d'occuper ba université na tela sikonyo soana et sengambon. Alors aux amis c'est mon ancien bana poto parce que nous sommes tous sur la diaspora. En tout cas bana poto liboso nzamba pambola bino po to benga no ba professionnel pamba te to benga ngo bino pe bonyoka ma po bozwango boloko tarate malili ya poto ba 5 bo bimaka be stress ebele mais bo kanisela biso be mingi et surtout pe biso tant muso zara musala to salaka tant bo fanda pe bozo tala longa bino pe be stress parce que mes décès mo ça confirma que ko seka eza moko belé ma pona guérison la maladie ya moto donc to mingi pe na travers mondweri na travers inventaire à mondweri ndenge maman moko lobaki maman moko ya ba 75 ans je pense 77 abi ah nana recela biso sous inventaire ba le mondial za les sous ba reconnaître que ya yebaka ba le mondial très yebaka tipa mondweri ngolo bake asepisa même na ba koko na ba mama alors musalo asalaki ce qui possibilité zali ce qui beaucoup senga bozo tani non c'est plus que numéro ya yemo maman Yvette direct numéro ya yemo maman Yvette bon nazana ngote peut-être ko luka na kana ndako benga mutu ya kopesa biso yango so bangi basunga basunge direct parce que tikali veuve mona bana fatangisa bana mama mbebele so mambo lingaki mondweri ninga c'est plus qui bino so bosunga mama isa kitoko merci beaucoup excuse nga olinga vraiment que Joe Mangel aluka benga mutu abenga mutu ke ba pesa numéro ya maman mais si cette émission l'état y a la recherche et puis y a pas de problème ah voilà les amis que ba sona maman direct que ba à travers à batu bona parce que nos arage ngam benga ki na zo cop ba to ba sona intela ngai ngam na lukai bona boy donc ba to ba sona maman baza direct na maman Yvette ses amis alors Joe Mangel to na suka na yo. OK merci beaucoup nokozo pesingai pona loba nzamba pambola pe mission na pambola yo apambola pe de l'ombre kuna ozo zabilili en tout cas na CPL Makasi. Merci beaucoup Joe Mangel. Le club absolument maman Yvette tout à l'heure cette émission pe sango. Alors Fisto Batista c'est déplorable les amas wana ndenge toujours comme désolé ka muta kufi mais on dirait photo liaka mbongo. Aujourd'hui, on a passé en haut sur eux. Biso mono nos artistes comédiens photos en abolingo. Tout ça abolingo assemblée que oh nous battement le roi comédien pour de la matanga né de lingani non. Mitema na biso c'est bien haut. To mitema ba bango par ba acte bien. Mais on comprend que muto azara bien, o azara so ça ba acte mabe, o azara mabe. Donc tous en amour. Et puis nga no senga que jour en auto la vivre mon kimia. Donc pesa la toute cette discrétion papa mba to effectuer de la mutu. Donc vraiment amour ça entre nous. Quand tu proposer wa pena ndenge bana chang bana. Nga ça choité. Nga soso pembe. Nga ko da pa artiste mokili. Nga artiste mokili. Nga lo ka comédien msusu ke ako kende côté kuna teke ba mbeta yo côté kuna Maboko pembe. Na ata nzambala pembe e bangisa bato. Ba bi teke nzambala pembe eza signe que olakisa ke na za maboko pembe. Na sukoli maboko naza problème mutuze. Donc voilà donc nga ko tanaka partout. Nga to okuluna boya nga ki mananga te. Ora star ndeni star ndeni toliat. Ba 1500 ba million de. Ata moi 1000 francs. Il faut ba yanke na yanke ana point na ye. Impôt de foot ma belle l'état. Alors la question ma belle on encadrer. Il faut un fils que tellement muke. D'accord. Alors tourne na suka na yo Fiston Batista. Je pense qu'il faut. Ma belle amie, Kundika Mutubu, après l'artiste Bukati Mako. Ça aussi le problème. Batigi Bana. Joe Mangel, ça dit quoi? On a un problème nini. Nous avons un artiste. Nous avons un je me dis, Azara pire danser. Vous comprenez? Nous avons un non. Ce qui est un exemple de Kela, à pire. Non, monsieur Zadoku Tanara, na Musala. Donc Musala, tout ce qui est pour le Cameroun. Ok. Kobeta c'était les amis na bateau, bazama famille. Né tombé dans exemple, on a fait Gaou, ba Piton, ba Saint-Théo. Pourquoi pas les attaques comme par hasard. Une fois par mois. Mais si on a donc ce que ça que
Ginola Koufi wana na oyaka na ngai parce que ambassa na ngai vous en êtes tout le temps merci beaucoup mais akufa lelo te pour de bela osala nga na ye toala voyage bo to osala nga na ye première dame mboka o wana mikolo maman Denise Nekero to voyage nga na Ginola biso nde to pona bato donc déjà ba artiste comédien ba o bozaka de aboye boza déjà olela to kati bino mabe yango yo to kati ba bolingo pe yango ba orgueil te yo zo kumisa bato ak bolingo za te mais yo mo pe bolingo te ba orgueil bolingo ngani ba orgueil te alors pour ce que ça ouais merci na Afrique Info merci na Afrique Info botika rabiso te dans moment nyonso ke pour source information et puis grâce à nous les artistes tout le monde na mikili belé quoi merci na mon stéma et moro dans l'ombre Ozengalina Ose Ngalima mobala mwindo babi akotsa ngongi te mais abangisa ngongi na ndako. En tout cas, merci. Et puis, on remercie les bateaux qui soutenir, surtout diaspora. On a respect. Merci, la première dame de Lausanne. Il y a des artistes. Maman, il y a André Djello, un enfant pas comme les autres, je pense que. Et puis, maman, on a un artiste. Il faut atteindre un bon sa cotisation. Na ya na canal na ya yo. Donc na ya ndenge na yo na bo yo. Mais yo ba tout les kaka direct maman kuna. Il est super non ndenge. C'est vrai. C'est vrai. Merci quand les gars papa mère. Allez papa mère. Merci moi je dis maman Yvette. T'es Aozo. Maman Yvette parce que ba émission déjà moins belle. Avant maman Yvette yango gloire à Dieu. Alors, on a fait ça directement. On est Joe Bangel, Joe Bangel. En tout cas, nous avons pas mal de Joe Bangel. Après, nous sommes ensemble. Mais nous sommes des gens qui sont 5 numéros. Mais maman Yvette, artiste. Alors, on a fait ça. Nous merci pour la première dame de Lausanne. Moté m'a fait une Go Belisha. La maman de Ridge en Iloa un enfant pas comme les autres. Et puis, la maman Nyonso ya poto. Oyo, vous savez que na Eva ya papa na biso Mundouari. Roger Vika. Numéro ya veuve. Maman Yvette Mboku Yangoy. Plus 243. 90 pour la France. 90 pour la Belgique. 333. 44. 38. La Bandeli. Plus 243. 90 pour la France. Et puis 90 pour la Belgique. 33. 34. 538. On a aussi maman Yvette Yemoko. Je pense que pour la consolation, moi conseil, moi prière dans le téléphone, et puis moi encouragement, moi western, moi monégramme, vraiment il faut ça là bien pour Atikalina ba orphelin na ba orpheline. Et aussi moi soutien à la makasi, na ba tout ya Willy Moucheni, na bien kalami dozon à Kinshasa. Mbango photo qui est na famille papa na biso Mundouari ndenge zala kaka et puis na bossa na jamais Noël Okito Mister Uptown never give up un jeune mais soutenir l'artiste comme pas possible na biso ba journaliste ça là quelque chose comme ça la biso bien maman na biso p maman na biso na pesi mbote makasi Barcelone Ipenda Beni vraiment maman na heaven numéro ya mwana pesa maman Yvette ça quelque chose pour y comme là papa na biso pe ya motema papa na biso José Moulumba le Bogard de Birmingham bande à travers le monde Alain Dynamo et puis Diesola agence au en disposition pe maman na biso Yvette biloko comme pona ba obsèque bande à travers le monde je pense que ce serait mieux donc comme la souka numéro na sinapesi non, normal. Il y a déjà dans direct déjà bon les amis. Bon, on a remercié notre soutien à Rabiso. Adrien Motomètre. Figure des stars. Beba Zibeba. Adrien Motomètre. Beba Zibeba. V soutenir l'artiste n'enga danser. Et puis V n'a habité sur le salaire déjà geste. Parce qu'on a fait ma belle na yo. Donc n'a habité au salaire sur le salaire gité n'a habité n'a habité au salaire n'a pas ça sous merci na Sideman grand prêtre Sideman n'a habité agence pesana tous a facilité gamba moro ce qui peut au loki agité numéro déjà maman il fait te pesami
Jin Sana, le grand producteur, empereur, Moseka, Nagatsa Japan, Moski Moseka, Rosette, moi c'est Pembe avec taille. Doudou Zako Baramoto, Nzamba Australie. Doudou Zako Baramoto, Nzamba Australie, Bambota trop. Les Cap Univers, Mobimba, Modizo, Bambota trop. Figuier de Sang, Mobimba, Bambota trop. Mais, Nagagi, to c'est peut-être moi Fanti, Nagabinga Papa Iboka. Sur représentation temps. Ouais, ben, ce temps est allé. On a des annoncés comme ça hier ou hier. Comme ça, c'est vraiment fanatique. C'est ça, fanatique. Au Bengaga art, parce que au Pati Kibiso, Azalaki artiste, alors à travers sketch, papa Nabiso Eboka, papa. Ouais, Eboka. Maintenant, je souhaite bonne guérison à Papa Watamaloba. Ma fanatique, il y a Papa Watamaloba, Papa Watamaloba pe aza moins maladie. Donc, bateau, ma fanatique n'est pas songa. Mais la gravité, c'est un thème. Ceux de Tigre sont comme grave. Dans d'autres sont graves. Peu de la gravité dans la lobité. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci également à vous, très chers internautes. Vous avez été très nombreux. Merci à Ginola qui est là. Merci à Papa Watamaloba également. Bonne guérison. Et puis, artiste, sur figure de star. Merci beaucoup. Chifanelka. 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 Et puis. Chef Anelka Charmant. Charmant Lutadila. Charmant Lutadila. Il est ancien, donc on a monté Stalinga Souvia. Et puis merci également à travers le monde. Vous avez bien Africa Info. On a un Bino Namaboko et Papa Iboka pour ACP Sabino. Mais merci à Fiston Baptiste également de nous recevoir. Merci à toi. La siège Naïo, ça nous fait plaisir au Saranate. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Abonnez-vous encore massivement sur notre chaîne YouTube Africa Info. Mais consultez également notre site internet www.africainfo.net pour avoir des informations avec Dani Ngouba. Merci à Ozen Galena pour la réalisation de cette émission. Chaton Kolo, Gloria Olangi, l'américaine perdue au Congo. Et puis. Gloria Olangi. Gloria Olangi. Gloria Olangi. Voilà mon Gloria Olangi. Ouais, plaisir à toi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Je vous laisse entre les bonnes mains, bien sûr. Des Papa Malo. Papa Eboka. Papa Eboka. Mbana poto baye nyonso tu bolandaka émission oyo botala lolenge papa bombo botala ndenge papa série ya bacomédien apasoli apesi nzela etake koko Eboka tokangana no miso biso nyonso tu tozali kuna tokende na prière nzambe kumama na yo nzambe nanyaza lokola yo nakende na likelo ezoloboza monene bibi se sandine zedeyo ezoloboza monene na dutete na pesi yo patara ya kare pauvre bimi yo kanga dadi kere grandeur monene ozanango nzambe na ngai osali mapata na likolo oluki na se sika kotia yango monite metala monene na yo otia yango na mitu ya bana miketo zo benga makodi ape maparata nzambe na ngai nasepelaka kokumisa yo na nzembo oyo po yo robi ovandi na adoration beruanze yango na yembelaka yo nzembo oyo eri kimbi nzamba kimbi yari kimbi na glorifie nzamba kimbi nzamba oyo apesaka posa ye nazoyoka mposa ye mama nayoki mposa ye posa koglorifie l'Éternel ozali nzambe yango wana telema obongi na lokumu nasalaki nzembo moko mpo na konseye yo nzambe na kati ya balabala oyo osali abana banda na nyonso nakumisa nzambe ye na barabara o abana banda o nakumisa nzambe ye na barabara o président robi sanitaire bosoro pango te na barabara o oyo robi bongo te ocha na barabara abana banda na nyonso na te ya nanuwe na barabara o ava banda na nyonso na te ya nanwe na barabara président robi kobwaka zemite na barabara yo robi bongo TV mayo bwaka yangwe na barabara mboka na yo ngango sa moi woman show on a publié à Santiago non ba fanatique tout le monde associé avec Mondorit yaya lokola président robi na ngai to bana na woman show wana ezalaki mwa moke po to pesa mwa mpifo yango ezalaki mokolo ya Saint Valentin couple moko bazo memanaka na bolingo na bango mobali akena ngo tina si ya nzete ya mbira bayeba kite na sima na bango motaliboma moko azalaki wana motaliboma fiontori bango na lolo nyonso boko tisa kombo na ngai na bozoba na bino mibare bozo sala te yaya yoka lisolo oyo maramo moyibi moko aye koyiba biso na kati ya ndako koyiba ke koyiba biso ngai na kendaki na retraite na ke mo prière na retraite
tosirisi na retete kuna nzoka nina kati ya ndako moyibi aye koyiba biso yiba nga naosela nkolo moyibi na ndako yiba nga naosela nkolo moyibi na ndako yiba ekomi na tongo nazongi na ndako nakuti tele vide nalobi ndako na ngai tele vide te il faut naruka natuna nano na batakala tie eloko nini esami na ndako na ngai nzoka moyibi moko atikalaki na plafond moyibi oyo atikali na plafond amonaki ngai nazoya abatami na plafond kombo na ye nani matondo ale ngai ntango namoni bongo nalobi te nzambe ngai nakei kosera yo bayibi ngai biloko nakoti na ndako nazobondela yo nzambe na ngai nauti kokumisa yo nazonga na ndako nakuti nyonso tu basambi me ozali nzambe oyo abongi na lokumu me matondo kaka ezonga na yo oyo ozali likolo matondo azalaki matondo agangi te nazalaki ngai moko te alinu akei ye moko amirevesise na bozoba na ye nzoto papa esengo boyelika monini oliye na developeri ne developeri te papa ne koyebisa ke mwa mbala na nde koyebisa yo makambo nyonso tusiko ekomi sava abilanga ke oyebisa okoma nyonso bino bosengaka mpona ke kotika kuna mobali bala deja nakoma nyonso famille bino bosengaka nini na famille na biso ekasi kota butata po kota masi bakoma ke tanzata mosusu ki na encourageaka yo ezalaka kaka na ndako aba mpo nazoma na kipede yango ekozala na ngolo kare papa ne pe yo namoni yo olingi otia kipede na yo na internet ke moto tu akomona yo amona griffe na yo kipede mobali azwa yo ya nazo selo kasi makambo bato bando sala ngo deja na biso nga yo na ya papa ne bise mambo mbena nga lubaki yo mbali bale comme déjà prêt mobali abala yo yo moko mobali mosusu abala yo papa ni wana yo narubi papa wono komo gato kobeba ya mwana oyo eza na maboko na yo keba papa ngati yo moko mosusu na kotiela otumba kukeba papa komina makanisa mabeba kama na ngai ani nangu kwana yako tuni na seli sumu keto ke so mutali banda bali sangali ya mbongo jeza bongo ngai be batia pardon to sana bakamala so baketa tamonga lumière de Liverpool akoko ça so makamna ni ko to mama chanja yo lumière de Liverpool donc yo PD ya monanko yo PD ya nani oyo ya Belgique papa PD siko ngai nde PD ya Équateur bozo zwa ngai PD Équateur so za PD Équateur etali biso na ngai nazalaka na mosala oyo bozo sala oyo na kala na bomwana compagnie kaka soko yebaka te yoka conseil sikoyo na bongola motema yango naningaka yo bongola motema na bongola motema change pas lokola yo labi naissance epangai moto abongolisa ngai motema kufata jana bomoyi isapere brari panjambuma kotere kaka boyo komanda moto oyo soka si yo na compétition ote olapa papa lokola bino bozo yoka te yo na futero mbongo pa brari ya inisimeni yo na futero ya desimeni koloba boye to moto lo zonga so mobali nga kota mobali na yo seke mobali yango azo edike yo te azo te ya bino te mutazaki wa komo lesa yo wana kolala na 555 okomi no swinda uchana boni boy na lingi benchik te boni boy benchik ne ko finga biso yo mo te ko finga biso narobi nani okomi po msebenchi na ko se anga banda kunda isili pe yo ngoko mo benga nanga wa boni boy après tunga na uchana la sasira fiki uchana la sesi no ba nani na bedo matama oba nanga ditama yo papa mbali kitoko benda ngai ditama ngai na yo ko kasi to rekota kuna na bendo litama bien bo benda ditama tika korobate tika benda ditama c'est le problème vient de battre boé kaka eso vient yo benda comme ça benda na ditama simanga na ditama ya papa ngana ke benda on a betika yo sim papa mais ya mwana oyo ezo tromper ngai papa yo benda ditama ni nango boy papa yo benda papa seke nzoto akozonga ne mobali yo ozonga te na yoka pena nzoto pete lokola salade yo na yoka ebongo seke yo ozonga te me yo buso banyonga kinda pa bango papa basala ngande yo sali poni comportement mabebu papa bango asala ko bango te asala loko te sona kia mbanga lokwa moya nyonso yani nango boy mwana oyo abuse mabanzo na ngai lobi nazo yoka naza na ngai moto mebu moto mosusu ngaba na ekopesa banoko raison yo boma mama pona pite eloko mama kufela za pite mwana oyo pede narongi pede arongi litama na ngai
Deda zo bima peno zo mona na moi miss. Papa. Nazalaka na ujana. Nazalaka na ujana na mona keroko yo te. Nazalaka na yo njoto. Na mona keroko yo. Tika na tamba lo kwa imonso ujana ndi moi te. Ah te. Oyo sima ya mascara. Oyo sima ya mascara. Yo tu ujana bamila bakisi. Yake ujana. Na sela na tirelite. Ce soit Congo. Simba ta formalite. Simba buni buni. Yo so a Congo. Na za venga formalite. Tina vanda kanu mwana zaka so a Congo. Boye ba ngoti na landa za mongo ti. Naza papa na yo. Soki motali banda zo koka koteya yo tengai moko. Soso ya kingabwa. Papa na sala no raté yo te. Nenga sa onka pona olungulu kama posa camarade na ngai. So si ba kama makasi boy. Ndeko charisme mo boy. Nzota. Ozaka pe mwana na ngai te. Mama na yonda yaka na yona libara. Mama kufa secret na linga kina bomba nde na zui opo nzota. No laté yo te. Na ebike za ngo poso na za mwana na yo. Wana za nde drink mte sali yo. Na mwana wana suzo ba sa drink. Nzota no laté yo te. Le basco lingini. Na lingiro pa awa to Ah to ye nini? Ah to ye Lokola to ye nzoto nzamba kota na kati na yo tokota nano tope mamoki. Yeba kaki na mwana yo fo limbisa. Nama iboma na yo tala ningi na meki e moko moso ko séduire ngai yo. Moko mosu na se inventé ko séduire ngai yo iboma na yo. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Africa Info, Info Africa Bimaka, Info Africa Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass